Sila bisalu akufeli papa atikali komema koko te. Mbala moko ba chinois bataleli Karine Mokonzi. Bataleli Karine Mokonzi. Mais pourquoi? Ezali nyonso wana pona mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba chinois awa Sila bisalu akufeli papa bango bataleli mami na bango Karine Mokonzi. Pourquoi? Est-ce que idée oyo nga nazoloba nazwa ko inventango to nazwa ko imaginer? Pamba te ba chinois bavandi nie. Oui, faut bavanda nie. Sino te mami akokatela bango direct. Akokatela bango lingala. Akokatela bango swahili. Mami ba chinois baza komituna. Est-ce que mami na biso akosala lokola Sila bisalu to ndenge nini? Ba chinois bowangana te bozokanisa bongo. Alors tosolola mwa muke ngana bino. Nayebi bemotion oyo ezwaka bato nyonso na kaya bongo. Nakanisa bolandaka biye. Soki mwasi kitoko to mobali kitoko ayebana akofi, nakanisa mutu nyonso ayokaka ta mutu moko pene na ye to ye moko akoloba nzoto eza eloko pamba te. Nyonso tosalaka eza na ntina te. Biso nyonso tokokufa. Eza bemotion. Mutu etindaka baloba bongo. Yango bino pe oyo eyeli bino eza bemotion. Bomoni Sila bisalu na age na ye liboso ntango baza koloba nanu abali te aboti te. Boza komona ngo mabe, boza kokamwa, bozoloba akobala kaka akobota. Sikoyo lokola akufeli papa mbala moko bokei na bisika wana atikali komema koko na ye te. Lokola boza ba chinois ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi lokola balobaka ne tango nyonso bala bota chaque semaine elobamaka. Soki boluki ba video ezali plus de 1000 ezala makambo kaka bazolobela Karine Mokonzi koleka Kongo nyonso ubi Afrique mobimba. Yango wana ezali normal eyela bino na motema bomituna mami na biso ndenge nini. Mama Charlotte pesa ikoko mami sokobotaka. Mami Luka mubali Luka opesa mama Charlotte koko. On sait jamais. Mami pesa koko abandokola malembe. Abandozala na mama Charlotte. Abandana kosakana na koko na ye. Na yebi bozolo babongo. Me bandeko mami na bino oyo bozo tinda aluka mubali ndenge be botindaka. Ngai nazo fondele bino likambo te. Bolobaka ngo mingi. Mami luka mubali. Bolobaka bongo na bakisi te na longoli te. Mami mobali okozwa turoyo. Eloko bobosanaka mami na bino oyo bozoloba aluka mobali. Mami na bino oyo bolobaka azwa mobali. Mami na bino asi abanda koluka mobali banda kala. Banda kala. Eloko botinda ke lelo ye asala yango etanke minere.
aluka deja avanda na mobali na ndako, aluka deja abota, aluka deja asala makambo oyo botindaka lelo. Etanke bino moko lisusu na munoko na bino bobimisaka, toza babantu. Mwasi akoko luka mobali te, mobali fo luka mwasi. Bandeko, ba chinois, ba téléspectateurs, ba zozo, ba social mondele, bokanisa malamu esika wana. Karine aluka mobali eloko tu botindaka asala yango. Etanke bino bozo zela mibali baluka bino po boza babantu. Pourquoi pas bokoloba sikoyo na mibali boluka mami na biso, boluka ye na WhatsApp te, na telefoni te, na internet te, boluka ye boye na miso. Soko moni ye osepelaka na elinga ye. Po mami na biso Karine Mokonzi asi aluka nyonso oto sengaka na ye. Aluka mobali, aluka bota na mobali, aluka avanda na ndako ya libala. Asala oyo bino bokokaka kosala te. Ozakaka wana ovandi, ozozela kiltira babantu esala. Mobali aya koluka yo. Mobali aluka bovanda na ndako ya libala. Mobali aluka bobota. Yango wana ba chinois. Émotion oyo bozwi pona liwa ya papa ya Sila. Ndengi Sila atiki bakoko te. Aza pe na ndako ya libala te. Aza toujours na ndako ya famille. Botia yango na mami te. Tangu baza koloba, Karine Mokonzi aza icône. Mami na bino azali oyo. Bozo kanisa te oyo bozo mona te. Ba chinois bondimela ngai. Bomitungisaka te pona ye, bomitungisa pona bino eloba kolo Yesu Masia na kurusi. Bomitungisa pona ngai te, bomitungisa pona bino na bana na bino. Po ye azali mobikisi, ye azali kolo. Me bino bomitungisa pona bino pamba te mami eloko bolobaka asala yango avant bino boloba. Ngai papa robona sala susu nini. Nasukisi awa navani nanga. Ngande nazoluka. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.